Ma mission TV, le miroir du monde. Mais pas qu'il faut pas y avoir. Mais si vous avez un soy programme il y a 6 pages 4 pages. Là il faut la discours. Est-ce que c'est pour la tête que la biso tous en équipe d'études. Il y a costaud et zo la tête zo la mukati. Le là la voyez biso de gozoulé. Quand vous avez le makamba programme, vous avez monté que bateau so OK pas mutu azotanga donc ba komela ki ba ba dicter. Biso ça la mutu ça la makilanga ça véritable dikando. Yangaro moni na o etali na ba ressources propres na makanisi na biso. Donc ça la banque moko ezalo quoi guichet unique banque locale uniquement pour na ko kotsa ba recette ya ville province à Kinshasa pour na toyeba ke awe kotili boye oyo ko sala misala oyo ko sala misala oyo ko sala misala oyo nde système ya guichet unique wana même bateau ba kongola ba mbongo ya ba ticket ya ba wenze ba mbongo wana nyonso e kota suna poche ya mutute ngobina mbaka za di véritable dikando donc vous avez là mobilité véritable dikando bon ça va résultat ndeko sule mweso ko ndane ba kiwa pour rien je vais aller biso et ça va comme qui enquêter na oyo biso to kitsamuke na régie financière wana et surtout comme na régie financière to sisi makambo nyonso wana to bongisi yango malamu nini esengeli pour la ville ezwa banani o basengeli pour na ko futa ba taxe pour la ville to réorganiser ngo malamu ndesko to koti na bonne gouvernance et vous avez makambo ebele ko la kisabato ebi lelo yo mokonza mboka telemili makambo etali corruption to koyeba ndeni to ça en effectif o to kozana yango côté ya bango koyebisa bango ke to koyi kubongisa Kinshasa te so mbongo ezate mbongo to kozwa pa bato ba kofuta biso mbongo il faut pas sentir que mbongo na bango bazo futa biso eza pona to sala musala eza pona pocheter papa c'est celui qui a vu le fils a vu le père makambo na zolo papa makambo na zolo ba makambo na zolo ba eza munoko kwa maman bonne politique ya motivation na ba prime pour que batuana pasala musala malamu parce que maman na o etali mbongo to ko pe ko kanga soki ba caisse parallèle quoi kozala parce que ba gestion musu ezalaka au lieu mbongo ekota place moko et panzana to kango parce que na ba caisse parallèle ezaka problème ya ba gestionnaire aminene te gouverneur na vice gouverneur te ezapena ba agent à l'état o pe bango ba misalisa ba caisse na bango. Ma mission TV, le miroir du monde. Bandeko balandi ya masolo ya équipe nationale esengo ya la kaka ya biso mikolo nyonso koyeba te boyali ebele kolanda masolo bolingaka mingi yali masolo ya équipe nationale Maman Sylvie Bongo ndeko Jules Boulembi ndeko Flavien Roussaki na ngai molobeli na bino Maman Solange Kwale to yambi pona bino moimboka moko kombo na ye nani kombo na ye Néron Mbungu ye azali bongo député national et provincial soit ki bongo na ba élection o ekuti koleka ko bazwaka balbaka double brassard azala ki élu kasi lelo to yambi ndeko Néron Mbungu pona makambo oyo etikali na mikolo ya kotanga ezali bongo makambo etali élection ya ba gouverneur to pesiona no mbote honorable mbote mingi na bandemo ya ngai nyonso lelo to yambi opamba te pa oyo zali candidat vice-gouverneur bozana ticket o bozana ngo bozana ibale yona mwana mboka Gentini mbaka ngobila yende azali candidat gouverneur yo zali candidat vice-gouverneur boza ticket ya PPRD na kati ya lingomba monene plateforme politique bakobenga FCC ali boiti bongo lelo pinza to kubeta kaka masolo yango ezali masolo ya élection ya ba gouverneur to yete banda processus e banda ki étape na étape ezana o yango makambo yango lelo to yikotuna nano yo ndeko Néron Mbungu pona nini ontimaki lelo obisana na yo na kozala député national na makambo susu osaka lelo penza ondimaki po ani bosala ticket na mwana mboka Gentini ngobila pona kokamba penza engumba Kinshasa. D'abord na pesi nzambe matondo mingi na tango abongisi
na bino bandeko na to kutana on a to lobela makambo mboka tika kombo na zolo kumu pe na remercier bino ndenge bokanisi pona ngai ndenge utuko sala présentation pe na ndenge olobi ete na mapona mi utuko leka baimboka bapona ngai lokola député national na circonscription ya Mwamba pe na circonscription ya Kisenso lokola député provincial. Donc naza député provincial depuis 2006, réélu en 2011 député national, député national en 2006, réélu en 2011 député national, puis réélu encore en 2018 député national et provincial la circonscription ya Mwamba pe na oyo ya Kisenso pour la provinciale. Moto ano eza malamu mingi makanisi ya Nzambe eza makanisi ya bato te tolobi pe mingi na assemblée po ete mitinda ya parlement eza koloba lelo Nzambe asepeli ete tokota na misala tika kombo na ekumisa voilà kuna misala ya laki te kuna ozaki kosala eloko te moi misala ngo eza su ya niveau na ote yango esengeli lelo yo okende na kokamba ngumba Kinshasa oyo mpe eza PTT honorable. Voilà misala oyo esalamaka na institution parlement eza ndenge moko te na oyo esalamaka na institution exécutif. Donc na parlement tolobi d'ailleurs na koki ko continuer te sans que na pesa merci place ya autorité morale na biso ya famille politique FCC mwana mboka Joseph Kabila Kabange président honoraire parce que mbala oyo asali choix na ye pour la gestion de ville province ya Kinshasa et pas ya mwana mboka Ngobila Mbaka Gentili pe na mbungu Nero. Na opesa maloba na ngambo ya ndeko Flavien watu na mwana mboka Nero Mbungu ozali candidat gouverneur toki koyeba numéro na yo et puis mutuna mibale kozala lelo molingi bokamba ville ya Kinshasa prédécesseur na bino André Kimbuta atiki Kinshasa na état oyo bato nyonso bayebi Kinshasa koma solo atiki Kinshasa balabala ezalité atiki Kinshasa na banyongo ebele ba compte parallèle bon to ebité bino bo connecter bila Kinshasa tant bozo kutana na difficulté ya munene oyo bozo kumba na mapeka yona mona boka chantini ngobila okubanga te mais mosala nyonso eponaka pona bato voilà ye ya utukolekisa tangu na ye biso nyonso yebi mosala oyo asali naza wa te pona ko juger mais biso nyonso za bakinois toyebi na oyo ya malamu asali na oyo akoki kosala te mais pona biso na ngai na papa Gentili Ngobila Mbaka toza pe na programme oyo ya biso c'est vrai soki tokoti soki bana mboka ba députés provinciaux balandi discours na biso ya programme na bokebi nyonso pe ba pesi biso chance toleki tango tokoleka tosala pe état de lieu parce que tokoki ko bandana nte mbala moko sans que toyebisa balobeli ya Kinshasa ndenge tozuli Kinshasa tosala état de lieu toyebisi bango voilà tozuli Kinshasa boye makanisi na biso eza boye pona otambola voilà wana tango tokoma nde toko oyo lobi banyongo ouais oyo banyongo toko constate ngo tango tokota na kati mais oyo salité e mona na misu pa batu nyonso na kozanga banzela e mona na misu pa batu nyonso na makambo ebele voilà oyo banyongo nga moyena confirmer na no ezate oyo banyongo moyena confirmer ezate parce que na tozumi kanda oyo elakisi biso banyongo te voilà mais est-il vrai que toyebi tango tokokota tokosala état de lieu na état de lieu wana nde ko déterminer biso voilà tokuti ville boye biso tokoya po tosala boye. Honorable Nero Mbungu ozali le député provincial c'est que voit na ope ko compter na masola le 10 avril kolandisa mana o elekaki na sénatorial lelo ba chance ni bino bozana ngo o ke komona lokola parti munene o ya PPRD o ekumbaki o eza pepe na mwa ba nombre pe belé na ya ba députés provinciaux ba bimisa ta sénateur mon côté donc bozo kende kuna parce que vous allez PPRD parce que vous allez ako
peut-être vous avez majorité na kati ya assemblée provinciale ba chance na bino ezanini yo na mwana mboka Gentini Mbaka. PPRD eza parti munene parmi ba parti toza na mboka ngala za PPRD te ngala za ko ya mwana vaccine le Congo nde babalisi ngai na candidat PPRD mais biso ezala avenir du Congo ezala PPRD toza na kati ya FCC donc biso mbale toza ba candidat FCC. Voilà, tous les candidats FCC, tout le monde a FCC. Alors, na oya kolo makambo eleki et pas na ba sénateur. Wana ngana ko commenter on parce que sénateur azaki na discours ne oyo convaincant qui ba trop voter. Pe la moko biso to na discours na biso devant ba électeur na biso ba député provinciaux oyo ko sala ke base à la convaincu mais na minute yo pardon FCC azana ba siège koleka ba regroupement nyonso na kati ya assemblée provinciale. Tozana ba Kinshasa mi balete. Tozaka na Kinshasa moko. Kinshasa ngo pe yango eza lokwa capital miroir ya mboka. Tant to bimana mboka mususu omone sengo mesoko yawa mawa ezongi na otala ndingi eta ya mboka ezali. Biso na programme na biso to kabuli misala nyonso na ba axe. To kabuli misala nyonso na ba axe. Axe na biso ya beaucoup plus les administrations parce que au lieu que gérer tes 100 bateaux faut gérer na bateau parce que première ressource à monnaie non tous les ressources humaines axe à liboso les administration faut qu'on arranger administration on a faut tout réorganiser na réorganisation il y a administration to total d'abord ba effectif baza boni parce que na kata ba effectif wana ba fictif pe bazali bato bazana bango bayaka musala te bato pona mutu songolo me ya zo aka mbongo to kotala o etali ba effectif to ba qualité ba effectif wana eza nini voilà rôle nini bazo jouer et na yango to kotala nini to ko chakat na bango ko bazala motiver basala musala malamu donc to ko réorganiser administration ya ville province ya Kinshasa et ya mibale to kotala o esengi balobi ba ressources propres ya ville province ya Kinshasa parce que tokoki ko gérer te sans ba ressources sans bon on mbongo baluka ngo tokotala makomi o ya biso to bengi constitution et pesi misala et pesi ndema nini na ba gouvernement provinciaux pona o etali ko zwa ba mbongo alors tokosoki totali yango toyebi ke voilà na axe o ya kozwa ya recouvrement na axe o etali ba ressources propres ya ville province ya Kinshasa nde to arranger yango to yebi ke na domaine boye et puis totali ba contribuable banani oyo il faut ba futa mbongo na province na ba taxe na bango pona ko tambusa province malamu nde so totali ya makambo wana nyonso pe to kozala na culture ya koyebisa batu pour la nini ko futa taxe oyo zo futa ko pesa la misala ni voilà ndé yango wana moni to ko réorganiser régie financière voilà ya ville province ya Kinshasa na o etali makambo mbongo pe kat na régie financière wana ndé yango place to ko yeba même ba o ba bimi ndeni batambusela ki makambo etali mbongo na régie financière wana et surtout comme na régie financière to sisi makambo nyonso wana to bongisi yango malamu nini esengeli pour la ville ezwa banani o basengeli pona ko futa ba taxe pona ville to réorganiser ngo malamu ndesko to koti na bonne gouvernance et uzala makambo ebele ko la kisabato ebi lelo yo mokonza mboka telemili makambo etali corruption to koyeba ndeni to sa na effectif o to kozala na yango kote ya bango koyebisa bango ke to koyi kubongisa Kinshasa te soki mbongo ezate mbongo to kozwa pa bato bakofuta biso mbongo il faut pas sentir que mbongo na bango bazo futa biso eza pona to sala musala eza pona pocheter pe to kozala na bonne politique ya motivation na ba prime pour que bato wana pasala musala malamu parce que mama na o etali mbongo to ko pe ko kanga soki ba caisse parallèle ko ekozala parce que ba gestion musu ezalaka au lieu mbongo ekota place moko e panzana to kango parce que na ba caisse parallèle et ça a problème ya ba gestionnaire aminene te gouverneur na vice gouverneur te et ça pena ba agent à l'état o pe bango ba misali sa ba caisse na bango mbongo à l'état soki ekoti e komi ya bango yango moni na o etali na ba ressources propres na makanisi na biso to ko sala banque moko ezalo kwa guichet unique banque locale uniquement pour na ko kotsa ba recette ya ville province ya Kinshasa
pour na toyeba ke awe kotili boye awe kotili boye awe kotili boye oyo ekosala misala oyo ekosala misala oyo ekosala misala oyo nde système ya guichet unique wana même bato bakongola bambongo ya batike ya bawenze bambongo wana nyonso ekota so na poche ya mutu te ekota na poche na caisse moko oyo ezali caisse ya ville province ya Kinshasa na makambo etali mbongo makasi oyo nzambe akopesa biso na makambo nyonso tokozala yango tokopousser gouvernement central asala oyo ya ye pe biso gouvernement provincial tosala oyo ya biso mama Sylvie mpona kochite na oyo mama Sylvie programme na biso eza makasi programme na biso eza makasi na oyo nyonso etali Kinshasa ngana oyo tovanda na Kinshasa toyebi bien Kinshasa ata omoni banzela yango ebongi mbula ebetaka ma etondi parce que entretien bacollecteur eza te bacollecteur batonga malamu te bakomi misu oyo kolo bakomi nzela eza te pour preuve ngamona kisenso na botemi na kisenso na komi na kisenso na vana na kisenso eza lokola Kimbaseke kisenso eza lokola Makala kisenso eza lokola Ngaba kisenso eza lokola Masina kisenso eza lokola Ntsele Maluku Selembau tututu lelo oyo bapesi chance na mwana banlieue muto aza na nzela te muto oyo ayebi oyo asotaka potopoto amataka baérosion mama totala na lutulu ya voilà ozana raison nalobi te ke so biso tozwi exécutif ya Kinshasa tokosala nyonso mais tokosala bato bacomprendre yango omoni ke nalobi ke olobelaka yango nayebisaki ke parlement mosala nango koloba buka mona kamba olobi mais gouvernement ezali kosala misala sur terrain parlement eza buka mona kamba amoni alobi mais gouvernement buka mona sala vous comprendre gouvernement mona sala parlement mona loba voilà la différence gouvernement parlement ezali mona loba le gouvernement ezali mona sala voilà mwana mboka na rumbu voilà fuma manga moyo motuna mosusu ezali wana mais au répondre ngati ndozo ki mopesa numéro na e ko bangisa o ba adversaire bazé beleli bosono ya ba calibre baleki yango zo banga numéro d'ordre ezali oyo ya ticket ngobila mbaka gentili na mbumbu numéro d'ordre ezali lokolo azo insister numéro na biso eza numéro 8 ba député nyonso parce que to voter na système à machine ndé to voter ba na élection eleki les 30 na ba sénateur biso to voter na machine numéro na biso eza 8 le système na liboso na kota na tuna na ngai liboso na bino ozobeta to wana kinwa wana kinseso mais liboso na bino bozali na ba adversaire minene na liboso na bino bozali na ba adversaire pe maboko pembe baopi bazoya penza na mvuya tango okota la configuration pe na ndenge tokoka bande kusuba ko sala coalition pour deuxième tour ezala te na premier tour ba beti bino bato SPCC otali bato lokwa Magloire Kabemba oyo azape mwana ndako ape mwana FCC bien quelqu'un indépendant qui muta pe azana sima donc banza na sima parce que honorable la muta aza candidat na liba na azana sima nana parce que lobi azana sabino na lobi bo André Kimuta pa kotala e bangi sabino te ozu Magloire Kabemba bien que va dossier zebele ba pas ça ba dossier zebele na kota wana te ozu de Yonkusu babi pe kuna meno pakistanais si wana de Kasongo plutôt là je salue de Yonkusu de Kasongo babi pe meno pakistanais na ba indien kuna baza sima nayi bon ba calibre ba dali boso na bi pe bana ba moyen et ko bangi sa te fu mo banga mo on a zo tala beaucoup plus ba moyens financiers au te bat bazalango parce que na mutu aibi place azozo mbongo pour na battre oyo zo lo bana ba député ne ba ko voter ba député ne ba voter na mutu aibi place mutu aibi place ko bangi sabino te na sana candidat mo te na zo sous-estimer na kati d'ailleurs biso no toza ba frère pas nyonso ba candidat bazali na pesi ba mbote parce que ba adversaire ba candidat nyonso o bazala ba adversaire baza toza biso nyonso na lupango ya Kinshasa pas nyonso bazali mbote na pesi ba mbote eza nzambe ndenge toza boye sengo nanga parce que mercredi na nzambe ayebi déjà oya koleka alors na lingi kimia na ba candidat nyonso parce que biso eza comme après élection oya zui batu basangeli sous poisa la bienté pour ba gafu na wana et permettre bango kuna ba ko ezaka toujours retard en mboka yango na lingi te ba guerre ya batu ezala te bon candidat na candidat za na stratégie na ye candidat za na soutien na ye candidat za na passé na ye biso d'abord muto apesa ki makanise pa ya voilà
autorité morale na biso ya FCC makanisi po atia biso eza nzambe et mutu aza likolo ya biso nyonso eza nzambe sima na biso na liboso na biso eza programme na biso na mayele na biso ndenge tokosalela et makasi nango ezala bakinois oyo bakoaccompagne biso parce que mosala ezaka ya gouverneur te mosala eza ya biso nyonso parce que gouverneur te mutu aya otumbela oyo bapapier ya ndako na yo obekwala mosala eza ya biso nyonso wala ngai mpona kokota na baguerre wana candidat boye koloba nono na ye apona kolobela bakandidat batu te na ye kolobela ticket numéro 8 ngobila mbaka gentili mbungu nero mais bakandidat nyonso mbote na bino voilà gestion ya bien d'abord eza ya kovanda na batu kibomoto yango na yebisa bino bato ebele bakanisaka mpona ya gérer bien mpona aza na badiplôme saki awa ocomprendre or la gestion et oza na savoir pe oza na faire beaucoup de gens baza na savoir mais baza na faire te voilà savoir faire être ezali merci honorable Ndeko Mbungu pona bakisa ba mama mais regret na ngam ndeko zulu po bozo takenga net na ba question fallait beaucoup na mozindo pour la programme na mais programme au batala raboé to sala le 8 na parlement devant les parlementaires provinciaux mais faut pas y avoir mais si on a so mutaza na programme ya 6 pages 4 pages ngala yebo tanga discours te mais est-ce que zo sepelate ke tala biso wa toza na équipe d'études ya costaud ezola te ezola mukate lelo ngala ngoye biso ndeko zule tant bozo le makamba programme bozo mona te ke bato soko ke pa mutu azotanga donc bakomela ki babando dicté biso ezala mutu ezala makilanga za véritable dikando ngobila mbaka za di véritable dikando donc bozo kona mobilité maman mobilité ça mais véritable dikando bon ça va résultat ndeko zule muto condamné ba kiwa pour rien eza makambo kiyankete na oyebi biso tokitisa moke oyebi ke depuis que Kinshasa eza Kinshasa depuis que Congo eza Congo depuis que Congo eza Congo tokitisa siko maloba depuis que Congo eza Congo pour la première fois Kinois azwa vola ya mboka yango mwana mboka Tshisekedi Chilombo a Kinois bao baleki liboso wana ba Kinois ti véritable Kinois siko ba dirigeant liboso wana basali Congo nini topesa chance biso bakino et je vous rassure que aosala bien oyo kaina buto kaina mundu kuta nzambe azana yi merci voilà tokei susu c'est là tokendete ngai siko nazo sala tala calendrier na bien zonga sima ba gouverneur nyonso oyo ba dirigeant Kinshasa combien ba véritable Kinois mais yo siko zo définir qui va de moto abotami a bien moto ngai bino ne siko ta wana zo ba za véritable Kinois véritable dikando nde bozolinga beaucoup sa makambo wana mais pona ngai makambo biso Kinshasa eza capitale vous comprenez et bon mutu te et poni pe mutu te mutu nyonso oya koya awa azana kati ya Kinshasa biloko oyo boye d'ailleurs na zongi siko pa na bino ngaso na bi véritable wana eza non par rapport à Kino mais par rapport à véritable misala oyo ezozala biso moi na miso bana mwana mboka Ndeko Mbungu lelo yo lobby c'est vrai batolanda mingi na baitando eke mais pona izantini ngobila lobaka te oh mais presse papa c'est lui qui a vu le fils a vu le père makambo na zolo papa makambo na zolo ba makambo na zolo ba eza munoko wa mungobila yo zaki na yimo maman ezali na yimo n'est-ce que pour la bino ezali mutavale alo bafale ngaka pa la bino nalobi sikoyo bino botuna ngai Ndeko Mbungu a candidat vice gouverneur gouverneur na ena programme on azolo ba esalami pa mais nalobi yaka po bapekisi baboyi bakofinbongaboya yelele po boya kosepela na message ya ndeko mbaka lobila mais kasi bango nde bango bazala kwa bapeme na ye soki alobi liboso na bango eza lokola alobi liboso ya bakinois nyonso parce que baza bareprésentant ya bakinois voilà baza bareprésentant ya bakinois kosous-estime nombre ya 48 wana te c'est constitutionnel et na matière ya population et sécurité na bastratégie oyebi bagouverneur ebele basala
mais ba vice gouverneur bazana ba attribution te ba mona ngaka asala ka biso toza na programme ya ba attribution ya ba tâche visa le mona ozomona te programme salaire ndeko zule peut-être akanisa yi awomona nga na cravate na costume ayebi peke na zangi yango te soki tokomi boye tozolamuka te bomona nero mungu neti kaka maotie tu maboko boye naoyo etali population na sécurité tozala tokoutilize mingi parce que développement ebandaka mpe na base développement ebandaka na se kuna naoyo etali population na sécurité tokoutilize mingi babourgmestre soki bato loyi banéglige babourgmestre baza na rôle la makasi parce que bato oyo bayaka na vision ya gouvernement kotala kaka baministre na ye wana banéglige fonctionnement ya babourgmestre bakota baplace oyo boyi bato bakoti mais biso tokokabula batashe babourgmestre bakosala nini parce que même matiti oyo eza na kati ya commune eza na kati ya hôtel de ville te babourgmestre wana biso développement ebanda na base bachef d'avenue bachef de rue bachef du quartier babourgmestre muna mutu aye na programme na ye muna mutu aye na budget na ye muna mutu aza na oyo etali sur le plan insalubrité sur le plan salubrité ndenge okolongola matiti badéchet tout place okostoka ngo place banoya kozongo donc tokofaire travailler bato nyonso et puis voilà omoni ke émission ta eza moke parce que makanisi eza ebele mpo tolala nango mingi tolamuka nango mingi na eza pe kinshasa mpe kino mpe alingaka te alingaka lobaloba salasala ndenge ozoloba boye kino akozela te kino aza na baproblème ebele de tous ordres et pas kino nyonso eza priorité soki ngolo epesameli bino ke badepute provinciaux bozolakalaka makambo wana soki bajipe soki nini soki aliloba kaka ou même na bible yesu mpe ntango amonaki maloba ekota su bien te abongola mbisi abongola mapa akomisa mobele sikoyo priorité na bino baelio bino eti lelo lobi priorité na bino po bana kini bamonake nono makambo échanger eza neti nini. Voilà, au moins qu'est-ce que bino mo bozo se contredire. Tout se contredire. Bako voter par rapport à programme naie, pe par rapport à nombre de sièges bazana. Parce que famille na famille était ba candidat nango. Donc bino mo na mutuna bino bo limiter ba candidat indépendant pour dire que la candidat indépendant et ça va candidat bauti na ba regroupement moto na moto akoyana programme na ye à partir ya programme wana nde ekoyeba ba député ba ozala fixer en tout cas moto to tshesa parce que ba député pe bazana problème ni bazana ngo so ba voter mutu na vuruba musale salamité bozo la paix batu bozo la paix batu 2023 ça avantage maman bino boye biso soki tozwi pouvoir tokosala état des lieux na état des lieux wana tomoni ndenge nini tozuli Kinshasa toye na parlement oyo baza balobeli ya pepe voilà nde tozuli Kinshasa mbongo tokuti yango baniongo tokuti yango côté matiti côté bafulu babalabala epola biso na bino tolalaka nango toliaka nango tomelaka na bino voilà programme na biso eza bon on a fait les programmes de 100 jours du chef de l'État et à partir à okende wana mais ouais mais c'est l'ange de Dieu il vient après Dieu au Congo maintenant voilà mais maman c'est le président de la République nous nous sous-estimé c'est le président de la République mutu moko engagera mboka lokola ya zati c'est le président de la République parce que ndenge aza wana so bolobi tokonyaka akoluka baprésident na mboka oyo asali 5 ans na ye akei mboka etikali ndenge wana nga naza na droit akoluka ye te yango nayebisa ye bino ke biso ntango tozwi pouvoir bato tokoassocie baza ebele même bino moko mpe bokotravaille na biso ensemble parce que boza bata mayele bokopanza sango ozala kan tokobenda bino tokotravaille na bino e basali ya nzambe lisusu parce que mboka oyo mpe ezosenga baprière makasi nous allons utiliser le serviteur de Dieu mpona babondela mpe mpona mboka babondela mpona mboka makambo ebele mpe eleki na mboka toyebi te mboka esimbami ndenge nini babondela mpona Kinshasa parce que l'église na bango mpe eza na Kinshasa baza na posa batambola solo te batambola solo te batambola na banzela ya malamu
Maman pour la bana Kinshasa. Maman, pour sous-estimer maman Sylvie, na bino presse bosunga biso pour la koyebisa ba parents on a regretté pour ani tondima canal kin ba canal ba chaîne à canal parce que vous avez canal Satuana parce que plus de 50 chaînes tozana ngo ba balana na ba ngo souté au même ba conséquence maman na yebisi bino omoni ke esko fallait tosala ba module pour matière les élèves monte ke mangu exploité te bana mboka bokitsa mutema émission ezala na ntango na yango parce que bango mpe baza bato ya ntango place nyonso oyo organisation eza te mawa mingi na organisation temps mpe ezala na kati bomoni ngai mwana mboka mbumbu nero ndeko na bino nauti koloba nazali yoko ya bato oyo baokende longo na ndeko mbaka Gentili Ngobila toza candidat numéro na biso eza numéro 8 toye na Kinshasa te mpona tosala défi na bato toye na Kinshasa te mpona kofinga bato toye na Kinshasa parce que toza bandeko na kibondeko na biso nyonso tobongisa ko parce que y a aussi des candidats ba entrepreneurs vous comprenez tokoki kotuka bango te soki bazwi te tofinga nous allons travailler ensemble yango wana ba oyo bakozwa te baya na ba programme na ngwa malamu si réellement si tolinga Congo baya na ba programme na ngwa nyonso tosangana main dans la main pour sauver Kinshasa. Merci honorable Néron Mbumbu moto ya pas que tu veux que vous malobesi la kaote olinga polo bakasi télévision za ngandi ngolobi. Ma mission TV, le miroir du monde.